Guerre aux Ezali Est, il y a République démocratique du Congo entre RDC, Naba rebelle, il y a M23, Oyo, Bazali parrainé na Rwanda, ils allaient préoccupé, africains surtout. Président, il y a Union africaine, Macky Sall, lobby, à solo la qui na président Félix Tshisekedi, pe na Paul Kagame ya Rwanda, pour na koyeb sa bango ba solution ba tchana se, ba africain bazali sous na tango ya ba guerre te, kasi koyoka na kozala ensemble, bo boto, bo ndekonde, sengeli caractérisé, ko vivre awa na Afrique, arbre ya palabre, tobo sanate, nenge izalaka kaka. Panafricaniste béninois que mis seba degré à Niateli Paul Kagame na rubrique na biso kindoki politique ya mokolelo bokotala ndenge a exprimé pe a expliqué qui est Paul Kagame par rapport ya nyonso oyo ezali kolekana na Afrique. Bozali ebele ya kolanda KNB News oyo ezali premier magazine epesaka bino ba information en continu na lingala na zene plaisir ya ko présenter bino encore mokolelo po bolanda ba actualité pe nyonso oyo bo misala kotala awa na système kaka ya nyonso na ngelingeli. Porte-parole ya gouverneur ya Nord Kivu apesi ba preuve pe a démontré que ba militaire rwandais bazali impliqué na guerre oyo ezali kolekana na RDC bolanda na reportage oyo. République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, insatisfait de la guerre par procuration qu'il mène depuis des décennies sur les sols congolais à travers des terroristes du M23 et d'autres groupes armés, entretenus pour déstabiliser notre nation et endeuiller notre peuple, le Rwanda a décidé de passer à la vitesse supérieure, celle de l'agression de notre pays. Contrairement aux déclarations des officiels de ce pays voisin, les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, opèrent effectivement sur le territoire congolais, au Nord Kivu, pour preuve l'arrestation par la population de Biruma, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru, à plus de 20 km de la frontière commune de 2 militaires de l'armée rwandaise. Il s'agit du caporal Nkunda Bangezi Élysée, porteur d'une arme individuelle AK-36, numéro 2881, et détenteur de 3 cartes d'identité. La carte d'identité nationale, numéro 119 908 002 764 1157, de la carte d'identité militaire, numéro 011 83 91-00, et de la carte des Nations Unies, qui prouve que ce militaire faisait partie du contingent rwandais des forces des Nations Unies au Soudan du Sud. Le deuxième militaire de la RDF, capturé, s'appelle Minware Gadi. Minware Gadi est détenteur de l'arme lance-roquette RPG-7 numéro 3986, fabrication 2014. Il a été appréhendé sans carte d'identité.
Président Union africaine, président ya Sénégal Macky Sall, asola ki lobby na Félix Tshisekedi, asolo lipe na Paul Kagame pona web sabango bacha na CP asengi Jean Lorenzo oyo ya Angola akoka bongo ko fandisa bana ya Afrika wana po bacha kimia na bamboka na bango ko bunda ezali na tina te ko yokana solution e ko zwama na nyonso o ezali ko salima. Tangu eyindaki na ba déclaration entre Kinshasa na Kigali ya ba autorité à deux pays oyo, Kinshasa côté na ye azali ko reprocher Rwanda ya Kagame ko soutenir ba terroriste ya M23 armée oyo FARDC abetaki na 2013 ba ye ko apparaître lisusu na mois de mars oyo eleki na Est République démocratique du Congo par soutien ya Rwanda toujours. Par contre Rwanda na côté na ye alobi armée à RDC ezali ko collaborer na ba FDLR groupe armé oyo ezali à l'origine ya génocide ya ba Tutsi na 1994 pe ba kima ba koma kovanda na RDC. Tangu tension ezali komata président ya Sénégal Macky Sall ezali président en exercice ya Union africaine dimanche eleki a exprimé ki inquiétude na ye sur situation ya RDC na Rwanda. Pe asengaki kimia pena dialogue et salama. Très satisfait, président Macky Sall, après avoir consolé na téléphone na président Tshisekedi pe na Paul Kagame, a tweeté mokolo ya lundi pour na ko remercier bango na ndenge ba exprimer volonté na bango ya ko solution moko pacifique na ba différent na bango. Au même moment, encourager président Angola oyo azali président en exercice ya conférence internationale sur la région de Grand Lac à continuer médiation pour na koluka solution moko durable. Eza normal. Que Mouyaya, ministre ya communication, ezali ko sala eloko po communication wana ezali ko koma tina front basoda na biso bazali ya kolenda moral eza kitoko balobi ba ko protéger mboka pe ba ko beta bango na tina suka. Les armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Le panafricaniste béninois Kemi Seba Ndenge azaliko expliquer Paul Kagame na rôle nae azaliko jouer en Afrique to interpréter les bino ngona lingala te bolanda na français mwana mobali oyo azaliko loba na motema naye bisote bango moko boyo kandinga azaliko détailler Paul Kagame. Le prix Nobel à part doit être soutenu et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le... Beltexco a continué à servir les Congolais spaghetti et macaroni roni pour na banda kuna mino bolia kitako. Bayeli susu bango banani société Beltexco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobenga kama deblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltexco acheli bino pe lisusu macaroni roni
yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolonio so akolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali ko pesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Bokomi ko senga yango ebele nenge tolobaka awa na KNB News o ezali premier magazine topesa kabino ba actualité en continu kasina lingala. Parlement debout ezali bongo système ya communication oyo ba combattant ya IDPS basala to ebi ke na kala bato ya palupe bande ko sala yango na bato ya lamuka pe bazwa kasi système ya communication oyo to estimaka efficace mais ezali na manière oyo ba combattant ba sololaka bango na bango ndenge ba se pasanaka ba information surtout ba information politique ezalaka ya koyinda mabe bolanda extrait ya lelo kasi bo sekate Kise, mais tu as dit que bandeko na biso mususu bakanisaki ke Félix wana abandaki koteka musoni lokola Moïse Katumbi akanisaki koteka minere lokola Jazadika. Mais Félix azali na diplomatie makara nazongi mo mukesi ma combattant boyebi depuis colonisation Congo wana ezalaki Congo belge. Oh, Tobengi Lumumba, memela biso indépendance ya biso. UDPS vivant. Raisonné pour lequel, et le reni ni tolobi indépendance à biso batozwa na Congo. Jusque là, Congolais aye bagata zaliko. Papa oyebi ke so totali biso nyonso totali ba Congolais hein. UDPS vivant. Totali ba Congolais hein. Pour parler toza ba Congolais teli kolobani. Tant bakati Léopold vive, toyebi ke Congo bandaki na Congo central na bomba comme capitale. Président ndenge belge tikaka histoire. Alobaki na ndeko na biso mutetela o azimba biso tikana na manette yango mona tikeli batu pe manette. UDPS vivant. Mutetela wana Lumumba bayebi ce qui est bien. Tant que j'allais premier citoyen de la gouvernement tant que tobeka chef premier ministre chef de l'État étant que Kassavubu, alobi na ye clair, tout ça la effort Congo, ba Congolais, ba zonga, na situation oyo yebeke, étant que nazali Congolais, mentalité na ye ezala honnête, eza boyete. Lumumba asengaki indépendance totale. Or question katika indépendance soto zongo tala banini, ba 1974, mbele buso ba oyo ezali. UDPS vivant. Le président de la République a dit que quand on a vu pouvoir, Félix et Tobengi Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous tombe le Fatime, a vu politique, a vu pouvoir. Quand on a vu pouvoir, on a vu qu'on respecte corps. Mais quand on dit politicien, on continue sans élection, on continue non, on est en négociation. UDPS vivant. Est-ce que vous avez dit que quand vous avez la constitution à Belgérard, mais Kabila qui a fait la constitution, Kabila a dit qu'il faut renouveler le mandat. Mais bino ba kino ba Congolais. Donc quand il s'est à confondre en 2023, à confondre en 2023 parce que alors va qu'il a respecté d'accord.
mais constitution epesi mokonzi bema ntango yo okoli omeli olobi fati u papa oyebi ke Congolais changeaka na ye makambo na mini. Président Félix alobi awa toza na réunion ya Nairobi na Kenya, akomi na Kenya alobi clair na ye koyebisa bandeko na nga bakongolais oyo osala trouble na este déposer monduki yaka toluka espace okoma ta agriculture osala ta agriculture polesa ko tangu yo lobi ke nakotika mekuna Rwanda lelaka ta senine Rwanda soki azolela parce que abanda timuli constant na biso ça fait beaucoup de temps. Mais si ko tangu ye moko amoni ki akomi ko 150 tonnes par an, abi ke no ngai se ke Rwanda a chômage et ko kota te ko esengeli na lukane. Tama ko lukane négociation mais mu ko ntombola lobaki au lieu que na négocier na Rwanda c'est mieux na négocier na Uganda. Tango balobi tokotia pont entre Kisangani Uganda. Papa yoka sikoya mutuya. Est-ce que tu toyebaka boye? Tango toyoba Congolais toyobenga keno yoka kino nenga loba. Ngana Congolais. Mboka na biso to souffrir. Est-ce que yo Congolais? O Congolais ta? Ozalaka na carte d'identité siko yo kobenga oza Congolais ndenge nini? Par rapport ya yo kutu benga keno oza Congolais. Tala soko za Mukongo ya Congo central. Yeba que non descendant na bino azali yango soki oza na bandundu yeba ke oza yango soki oza na Équateur yeba ke oza sa soki oza na Kinshasa oza bino bolingi capitale yango bolingi kotonda awa ozali Congolais te mais ozali Brazzaville yango tolobi ke soko boyi muko ntombolo kende kobenga Sasungu soko boyi zwambele kanif kata fatitia mela ozwi javel na 100 francs clean ya 150 clean à 150 au sangisi au kufina oh pe ba kufuna ese ba kokani kaka na UDPS vivant combattant boyebi politique na biso mokoti asola kana ba ministère nyos alobaka na bango clair to bunda likambo mabele yo zali Congolais lingande kona yoko président Félix kutu ba message oya meilleur de fait maman yake wafandi mupanda lobi papa soki ozali Congolais ozana elamba mibale omoni ndeko na atikali torsini zo chemise moko sani ni mais Congolais lingani ata mokolo moko UDPS vivant et etomboka depuis là on va depuis le 97 autre ka contexte ya est et bandi ba des autres 97 wana Ngubu fala vanda na yena pipo Ngubu fala vanda na yena mai alobi keno aya kaka hawa na ko Ngubu wana tangu ya yena Kongo amemeli biso oto bengi ba Rwandebe papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son nom réponse en paix alobi na ye clair omoni ndenge na bana wana awa futa mbongo azonga ya lobi ke na kofuta mbongo te fona benga na bangwande yo sali négociation na Rwandais po boya kobattre ndeko na yo mosusu oyo bengi ngana benga kaya zali Rwandais parce que histoire ya Mobutu na landa yango très bien si mama ye ngulu bakazwa yango moni eza na contexte ya bato mosusu bayeba na bango politique te balobaka ba n'importe quoi lelo yo tangu yo bengani ye moninga lobi ke yaka tovanda na table to solo na bango bakindi yo répondre lobi je suis libérateur na yaka ko libérer tangu yo ko libérer et c'est là na ki mais tangu yo bengani bandeko wana bazongi oyo batikaki na bazemi basali nini UDPS vivant oyo batikaki bazemi na bango bana wana basali nini bazore kameli ni tuana bango ntangu yo moko omemi mwana makangu mibale otiki moko lobi na moko na kene na sanga oyo patika na lobi lokola bandeko na ba réclamer tuana bango tant que je suis premier citoyen et c'est ngena kota bangwande UDPS vivant
tokomi na suka ya KNB News ezali po magazine et puis ça remet information en continu kasi na lingala bo continuer kolanda biso surtout bo s'abonner na chaîne YouTube KNB News beta KNB News luka chaîne YouTube s'abonner et puis landaka actualité en continu mon côté na terrain na ko sabinote ndenge tozali ko pesa boy ata moko ta opusa ata na chevi oui Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.